Bienvenue là-bas, la union surtout à lobby. Passage obligé de Makam. S'abonner. Kota na chaîne la Makia TV. Alors, union surtout qui te connaît les Ganapuna. Bana Braza, Bana Kini, partout dans le monde entier. Balobi s'abonner massivement. Hein? Quelle chaîne wana? Balobi Makia TV. Makia TV. Makia TV. Yom Toga Star. Wa artiste ya Simanda. Oh les ratés. Passage obligé pour na kofongola lumière na mutunyo surtout. To suki kana ba comédien te. Toza partout. Oza la pasteur. Wana événement zo sala. Wana posa ba lobela ngo to ba leksango na TV, to ba leksango na ba réseaux sociaux. Toza wana pour na mutunyo surtout. So kana posa na biso benga kana ba mino eza na bonde kona. Toza mu sala. Oh nga ya décoration que gens veut artiste. Les gars la TV basa la commentaire et que les gars te commentassent. Balobi ke yo moto la kaya trop on a comédien pour ça comédien ndabuté. Hein? Chaîne ça moko Makia TV. Toi na posa na bino ba artiste comédien, ba musicien, ba danseur, ba toi publicité bino ba tunga ba sela bino ba publicité. Boya ebele Makia TV ça wana pona ko corriger. Taka biso ba toka ba papa li ba kunga moko lomane ma porte peki aba seigneur des œuvres na za wana na Makia TV. Ah, Sa Majesté, merci pour la chaîne. Oh, Balobi, Makia TV Makambo. Makia TV Makambo. Oh, les lagues à trop. Hein? C'est qui comédien balabala. C'est comme balabala. Yaka na Makia TV. Oh, mon a vrai chéri. Oh, va passer. Yo, mon émission, moi, ya pauvre. Et Zala, mais Zalate. Oh, to barate to lobi, oh, to fini. Cette fois-ci, Brazzaville paix. Et puis, na Makambo. Balobi paix. C'est une excellence pour le logo pas na Makambo. Donc, à fond, il va compter pour la musique surtout. Artistes, comédiens, musiciens, danseurs. Boya qui est belé, pasteur. Boya qui est belé, qui ça qui toko makasi. Talakaka, monakaka, teveni makana. Ah, y'a boisa kana Makia TV. Makia TV. Chilon. Makia TV. Ngongwe. Na Makia TV. Voisin la ligne ça. Back to my people. The place of Ndongo. Artiste Ndefo TV. So TV tu vas y l'autre. Merci beaucoup. Pourquoi on a nos amis? Bonjour, on a des spectateurs, on a sur la émission Passage obligé, on toujours goût na goût. Il y a des thèmes, tu vas dire, ah ouais, tu as des stars, des artistes. Bien que le Baka Congo, Brazzaville, artiste, mais là, vous sentir que les talentueux, ah, ma casse à Colobelate. Les autres, vous allez invité spécial, na biso, na plateau, na biso, Passage obligé, pour s'agiter. Beaucoup découvrir, tant que yémo ko se présenter, beaucoup yeba neni alobaka qui toko sur la bien, beaucoup bien beaucoup découvrir, après beaucoup ça jamais déçu, toujours joyeux na quelques minutes. Artiste couche GT. Bonjour Star. Bonjour mère. Son Altesse. Bonjour. Non, santé qui tourne en Angola Nzambe. On continue là. Ndenge na wote ko lubanga na ebio ezape na mingi ba yebio meza na ba misusu pe ba yeba côté ba mona ko kana ba kushi ba yeba kate ba limba se présenter pe na kombo ba botela yo na kombo a scène. Et ça la bango bien un jour ba kuta mona banzela ba ko bengo pene ça la bien makasi. Oh ba yebinga te ba ndambo so ba to ba misato ka moko moto o yeba la binga te. Abota ba expliquer moko na uzunga de moto to yebi. Do oyebani ko. Moko na ndako bosa makama muke. Moko na mtana kosa pour OK. Bon, comme nani tout d'abord comme on a couché GT, artiste comédien. Mais combo pena na botem pena nango débit. Non na biso mavungu débit. Voilà non po nga papa mutangambo, maman mutaza motoa. Po so mona ba avec malanjoto. Ezani makila penda ya kini. Makila kini quoi. Makila kini ne tombera jamais RDC lo kwa makasi. Ouais, na botem na na kolewa. Kini nango na keka mbala moko. Et puis na botem moi na kini mais na kini ka mbala moko likolo pia musalo na sala ya théâtre. Et donc musalo. Na fait ça au goût ya sala théâtre. Bon, goût théâtre wana et puis ngapi na women na ngapete. Obanya karaté. Na banzi pe karaté. Goût théâtre
yayeka na télé na bando tala dana ninga da ba artiste wana makasi to bando tala ba théâtre penda ya kala utala ba locataire utala ba kokoso donc koseka wana tango maloba wana tu nazo django so to fanda ba ninga la kumobimisa wango na l'école nga mwana joba monsieur kuna sa ku nga pe na sa ku na sima dans l'école yo mwana joba quoi ona na courte nga pe na sa pe ku na ninga so koseka ba ninga ekuma da ko plaire l'école na kumoya ka pa kosekisa kapa kosekisa eto pe na loyenge eto na sekisa ba menga pe na ko concentrer banda muna boulot na distraire moi bango kuna ba note ko mabulo ko aju 15 aju bon mwana to mwana asala ka muna ko makele we amoto ba 15 we e ka eto na so distraire za mwana joba côté musuma donc na kama mingi sikuna bana maele na to ya devoir mwana job ezala ngo kama na to ya devoir ka na bana maele na recopier kaka atia kuna be ozwa goût ya kosala théâtre à travers ba kokoso ba film oyo landaki après formation kama formation la bina exact kama formation na joyeka numéro na télé na episi na kotanga ko ma chaîne non problème exact yaki top movie to bando ta télé ngai na mama na 1006 na bengi babi na comme yozana mwana moke fo ya kala moto aza responsable ali bona ki na mama ko nzara mercredi si je me trompe pas na ke mercredi to kinga na mama elle en pia 6e arrondissement ki kuna wana to ko tipena mama la kutamina cordon cross likenga sasa za na kina pesi ba mbote ya groupe na groupe Kikezi elle boisa kebe de komisi Congo et puis wala première fois ngana mona côté basa la théâtre na mona ngo pena kaka ba télé mela yo mona ngo wana et puis première fois nga ba matinga scène première fois pe ma miso pe bimi na miso mama donc on a comprendre bien formation na yo et wuti na groupe ya président Kikedi donc ça mona Kikedi moi elle va aller compliqué mais compliqué ndeni obanda chez no elle va la compliqué na travail na bando travailler na bandi kuna na bandi kuna na bandi le kana télé kuna to bando le kana PSTV menga mo skonde na mona travail o eza ngana nzoto eza na jongo ta Kikedi te na ndeni ozongo ya un peu compliqué na jongo kuna te ozongo parce que kuna moto gérer ba faire na ndenge na yo répéter to ani leader ta chef te mais a gérer ne ba na zo mona mikete azo négliger ba mo donc kuna formation zaki te ba laksa yo sala bozong sa bo moto gérer boulot na ndenge na ye iso ya bika ke mona le kwa comme na ya ka sika ba kosa ngaka na matolo ko senga pièce 500 pianga bo pia ko ya bina zala serré na ba me ko laksa na travail bo ezaki penate nga mona miroir avec le temps na travailler moto sala ki mona na améliorer ma situation na nga ya ki artiste ndo mwana yo kuma bo mais so na bi ke travail na jongo na banga na Kikezi mais travail là tinga njoto be na Kikezi te to kinga ba te bele kuna ouais là tinga njoto eza à travers yo moko ngama concentration na travail na miroir et ça lios à l'artiste na pesa sko kuma kusha jeter comment peut pika père wala tu cross likenga agi cordon ya groupe KTL Braza combo normalement qui comme na début na choloba comme qui début sous 7 pour la bano mela tetino après il est on a ta couche jeter na premier tournage na sali ye cross likenga qui démon ngasko na ki le kwa mwana po aza pasteur ba ki démon ngasko na ki moteur de ba chance na nga donc aki ne étoile la iba étoile na ngai po ya ko isa ba tene église akangola bato ngasko na bando la ta couche on va habiter yo comme faisait couche jeter mais yo aussi formation na yo na miroir mais pourquoi comment na ba ranking na ba ninga ba artiste ça ma comme logo le aussi formation pas batu comment na ba artiste ranking point mais ranking na motote na budala ne bango po na yo kola na ndenge na nga na budala bango yo kola na ndenge na nga na motala kisanga te mais ranking na motote ya lo kanga yibo na mona donc budala même ba grand ko ba banda liboso na yo yango na lo ba ko bude ba grand na eza na boya na endroit bo na moni ke ba kuna ba chef baza bentel baza auto banala bango na groupe Kikedi baza belé na ebité uso kotanga ba kombo na kotanga me baza la bango belé ouais eza problème te eza te ponka na yo na ba wa président Bougie yakina ba chef wifi minzele yakina bango belé ba
l'idée à TNK donc na bango pende belé wana parce que ndé na bango tout wana batikolo pia na travail té batikolo du travail moto té zaka soto osala boye nga pia na ndingi na nga bango pa gérer mambo na ndingi na bango neti za mono i groupe baba ndola kiso boye ba do ba nini eloko té na ye bango ka songa mona moni be ah ya do moto selwe na yibi e koti na moto po mwana ningaka yebe eloko le mwana za concentrer na yibi ba awe za na njoto na bango me bango ba yeba raté avantage ni ozana on akata monde cinéma mais na mambo avantage wana penda exact ma avantage c'est belé na biondo isu na ngodo etina mais photo yeba ba balanda ka yo ba yeba kese ndongo zo formation yo moko kuma ko bouder batu parce que ça na ba avantage boy c'est ça ba avantage belé parce que mais bouder ba parce que on a ba avantage tout ça ba artiste oyo ba benga ngoni ba artiste belé ba président ba leader mais ba kenaka ka pointe noire d'Olizi mboka mais ngana ke kin pays mosusu ouais pays mosusu na monde a na ke kin na pays mosusu na ke na pays mosusu na monde a na fa noter à 3 niveaux na garde na sima maître on a la charge amen la charge à cinéma de veste cinéma de veste El Braza et tu vas celle na mata pena kin Ozaï na groupe na bango chef à répétition. Oh, ozaï chef à répétition na groupe de best. Au pilano te chef à répétition. Travail ni na njoto. Oza pena titre na biolongwa. Na longwa. Pona chef à répétition pena titre bongo pas de best, le roi de best ko ta za ba gros bisous. Muto sa musala bien pena chance à la chef. Olongwa. Mais si vous na basa ki moto. Mais si na basa ki moto mais. Olandi Messi. Longwa ne kaka. Eloko ni saki olongwa na de best eloko nini mais ya lisesimo balobaka mbo azana maboko na makolo malala nzela moko wana ya bino komoloba ebele anga pe mosusu artiste a moto fa kreke mbo azana makolo na maboko moto pa azana makolo na maboko mais pourquoi mbo akonza mokusa neka na makolo na ye liboko ni koloba ni bato bala ne faut expliquer bango eli koloba nini. Ouais, mon collègue comprend ni. Non, pas la Mickey Rolanda. Avec qui paraît tout le monde dans un passage obligé, balingata bolo baba proverbe bon on a pas définition nango et ça la rappelle ça va tout maïelo et bien ngo. Bon, et là ko ngelo ba, ça le ko la groupe tant zaki na groupe roi de best, et puis mbote la père Sikazali et puis mbote na. Et ça moto moi ko changer ta zawana. Parce que là moto moi travail ça la moté. Yé pas zawana. Yo zala maboko ina makulu yebe kuna pena maboko na makulu siko ye azo ninga koma lokwa yo kusha jeté odo ba na ko envie na kati ya groupe de best ouais alinga koma lokwa yo kusha mazo ko kate do eloko na lobake mbwa ala makulu na maboko meko kwanza mokusa na ifo makulu yesu batiki responsabilité ngana zaki nango akokate mais alinga koma lokwa non toza no clair pardon s'il vous plaît olongwe na groupe de best parce que banaye ko wele la titre ou bien longwe parce que banaye ko envier yo ou bien nini pena tout ça pena besoin to yebe loko ni longwe parce que groupe de best ya groupe nene non oui c'est moi nini pena pour ça que longwe bien si mboa za kwanza ka oui bien bon mais nini pour faire na mozani ya basi baba ndoki et kama basi na kati basi baba ndoki mère moi si mtalongwe sakio artiste Silima Lobobi s'abonner à Makia TV. Makia TV ne tombera jamais. Mais on a le mot pour moi aussi. Pour moi aussi? Ouais. Moi, si je suis sauvé, je vais bien ça. Quand tu as bien ça, artiste va bien ici. Artiste, comédien couche à jeter. Eh oui, bien ils ça. Ils ne sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Ça va bien ça que moi qui fait au courant de rien. Et là, on va benga tina WhatsApp va benga. Il y a qu'à ça. C'est comme le gars qui me dit moi ça le saki. Moi si. Moi c'est ça qui n'est pas long. Moi va velo moko eloko boma moto ezambongo na mwasi. Na mwasi ouais. Parce que mwasi na ngai ndi ba préférer ba luka ina ko o ba biki ngana na sana gupo la mwasi na ngaba e mambo boma ko ngo kwaza bi pena yaka mambo pena ba shiba leader ba ninga na bana o yaka na gupo moninga ay hotela moninga ba invité ma yiwa na motela basi misusu. Amotela basi ba ninga yo yiwa na potela basi gupo ba ninga to yiwa po ba invité yo. Yo moi sur la carte groupe balinga qui est pas chef moi ça lui olongwa na non il pas artiste il pas artiste moi je suis pas artiste na même groupe te auti groupe mosusu nga na zwaki nde tozalaka ko vivre
na bina ya kali na groupe na biso ako mo répéter moi nanga parce que tozala chef moko azawana abanjo luke makango banjo lukai afundi koto nanga nga ndimité selon ndela moi tozala pe na bandeko tola lesika moi na église tomate ba montagne ko na a kosa bongo na budé likamba to fin jour mo be mama po na ndako pe na ba yeba moi nango ndako ba yeba nango ba koko ba mama tu ba yeba ke mama donc confirmer na yo quoi donc confirmer na yo toke osumbela na butu à partir ba 22h chef wana bengi moi na 22h ya bisinga bébé ta ba bengi bébé ko artiste mboka star mboka eza on négligé moi autant komba ya artiste ya mwaseli bongo ezate poser mission bana star osala musala kitoko ya ko yebe na yebe so botika lo yambe awa tiko lo biso négligé mutu te biso za makila biso za makila donc bato tout baleki na émission passage obligé c'est que bosala musala kitoko ya contactaki bino ta tozotala ezemo davina abel ouais na bosama c'est nanga ezemo davina mbambi wala moto aleki bango davina mbambi ezemo et puis na yaka bosera na ayebisa mambo belé concernant vinanga ona tala bwena mona amona pe solo ya amona comment la na biloko alobanga te et puis na moni dernier mo pe na mission na oui alekaki mission oui alekaki atangi 5 personnes wana pinanga ouais ba bakoko balakisi likambo na mona onde nini bon comment bakoko bakoko lakisika 5 personnes tandis bato bazé belé na mboko ngana nzimaka ye aux assure ça va propos na yo respecter ngo non ça le bongo c'est ça bon natanga ki hotel parmi ba artistes 5 wana non atanga ngate abwaka kinga abwaka azotanga ba président moi ça ba atanga ba président atanga pena ba artiste simple so ba ki 10 kasi ngata ngande 5 fois ngata pa yebi oza njoto donc ndenge Davina uté ko lobake non na Brazzaville ba koko balakisi atanki ezemo 5 président kaka oyo bako bakoya kosenge bolimbisite akolongola bango akokundina bango mpona yo pena likama ya monene et puis ngala lo baposte po comme moko atanga moto potainga makasi leader Obama isubi de Brazza leader Obama zama ba plein ba bete ba pia comme le concert bo ticket te kam nango te mais akotika batu na ebele leader mo mais leader Obama ticket zo te kama batu bazo kota donc à la population quoi leader Obama vraiment ton lancé déjà message officiel de Brazza à bientôt to yambo na passage obligé faut ya pour battu tout ba les cas bazo féliciter nga pe na part na féliciter vraiment travail kitoko boyene zo sala arrêter de liboso ya bongo ba botole mwasi ou bien moi ça ngo aboyaki na kaza tuleki na même la côte pas Davina mbambi ba sera na la côte na chini ba pour na passer ça m'a raté et baby pour biso de to ba rimer zo tambola ba botole zemi bien on pas problème j'ai jeté comment possible artiste le rôle là artiste monene ba ke botole zemi so ba yibi o zemi so pende et ça histoire quand même moi si voilà kayera yewana longoli sur groupe yewana pe José Minayo a basala oni pour ba fan nous ba onyonga makasi comme komelio ça vraiment bien te non ça mambo ko masque mais ngani tout passer lo quoi tozonga le loko lo pese makambo vraiment ke ko pesa makambo na histoire artiste et le connaît total qui inosi binarebo bazina matata ba fani ba s'intéresser que ngaba yeba est-ce que ça vrai ou faux on ça star vie artiste c'est ça ba fani la population balinga ko yeba vraiment ba vérité parce que le côté a trop na internet tant yo mo le kisko na télévision expliquer ba tika na vraie version na yo mais ba botola moi si bongo ba botola na zemi c'est vraie version c'est non vrai bon s'abonner na Makia TV sans oublier balobi espace ezaka kamoko King Park soko ningo ménagino ya malili côté les grands PDG batika yo côté za na poto to lela yo ya 3 to lela yo ya 3 déjà King Park moto moko bien sur la kitoko artiste couche à jeter donc tu m'appelles artiste couche à jeter animateur beaucoup tu m'as déjà est-ce que là olingaye yo ka pa nzembo na bozo kombo moko te na comédie yo na musique yo ye nini kaka mais nga la couche à jeter yebi couche à jeter nga ni la couche à jeter nga skonde yesu kaza couche à garder comme moi nanga apporter ce comme moi na oya la si ba couche wala pesa nga donc oboyi couche à jeter animateur
Ah, mais tout va m'amener biso. Non, c'est juste comme moko na musique. Yé na idéologie ya cinéma ezayo. Vous avez une collaboration, vous avez une morale moko. Azavé, Abé Samsa n'est bien. Ah, c'est ça. Kambote, il y avait ce cas, il y a Samsa n'est bien. Pour vidéo, au monde, oui, ça le fait bien. Abé Samsa n'est bien, Kambote avait pas Zali. C'est un leader. Oui, leader. C'est un leader. Kambote n'est ce cas. Mais en gagne là, moi, comme moi, tant que tout n'a pas tout le monde, là, on va appeler le bâti parce que gagne le quoi à Rafat. Bato moko boye. Bato ko bana to tout ka kusha jeté waza eboza même combo aza mutu moko boye te moko libaza leader non. Siko gagne là le quoi à Rafat mais gagne ngatina ke kulandaka bato ne olobi ke kokuta manaye. Siko gagne ngatina ilanda bato moko boye nga musala na nga don na nga na se ko. Non, c'est juste ça boye banité et quand ça pour opportunité ko yela yeti. Minene kaka ko bude bato yesa la cinéma te. Ah musicien. Artiste couche jeté balobi mobile noir mobile moko azopesa makamajwa formation pa mutute siko na monde art na monde art magozwa formation pa mutute mais ça na ba vie oyo entourage no ba motiver que yo ba bakisa pe moi implice ah maman implice ah exact implice bakisa papa la ngai na maman na nga po nga na sa événement po nga na base ouais na yebe na base implice exact implice na ngai bakisa maman na nga sa nga banderole manager na kipena manager papa na nga moto a soutenir staff na nga penda lycée moto et puis makamo base à jeter parce que un plus na banane le ko ba ko tia un plus non moi je na ba comédie ba vie na yo ba bana boulot liboso na yo même na âge ba ko ba so un plus à travail na travail ah mère ngana ndé na boye eza ngo mi l'accepter ndenga na boye na ko mo ke ba groupe misusu na moi qui va groupe misusu ka pona beta ka leader oh au moins pena j'étais na mati pena scène boye tango na bandi tableau na nga na se concentrer bima siko nga ko bimisa nga na se concentrer bimi na suye sute mwana atali ba na ko matete faut leader amata nani yemo ko chef a répétition le bika ko kokate parce que nana ko kokasu na ba descendant wana leader yemo ko amati senga ana bonja mutu contre mi et le va venir nga mettre pas dans nos limites ba respect ça wana venir nga ya ya on se poser na tuna ki wana moto à l'équipe on a tonalité kaye esil na Congo mubimba mutu tonalité bien kaye tonalité wa papa mais je la melo muka mena bino mozolo kaye na mnoko na emoko kaye moko moto à l'équipe bango yemo alo ale boma so ba l'équipe o vena nga zawana sikondi oza boso lobi lelo ozonga na ba groupe quel groupe okoke na Brazzaville o mona kana groupe so na kena ofan sa travail makasi mais groupe inter nani ba leader ba président ba mona o ba beto ma tolo na nti groupe na zela eza na ndeko moko alekaki awa président moko groupe alekaki alobi na Congo patron ba comédien zaki à propos ya wono muno ndeni ki ba leader to ba bi souffre bazwa vie na cinéma te est-ce que c'est normal ba patron ba comédien baza oui t'as vu na ambassadeur B10 oya congolais mais c'est un patron spectacle leader ba yaou azwa vie na cinéma ou bien hors cinéma akoma ambassadeur na cinéma na awa sala akoma ambassadeur na cinéma ouais eza cinéma azwa vie na cinéma ou bien hors cinéma ponga le besoin ambassadeur on a habité ba comédie tonde ambassadeur ya congolais yaou congolais za yaou non et ça la cinéma de kande to jwaka ba ko bengo za ambassadeur yo loko donc on a comprendre ba benga ki azwa qui ambassadeur à travers art na donc art nem te pesa ki marché wala ah c'est que je vis na cinéma na tu vis na cinéma ba patron le roi bango wana ba dum suba le ka ko ngala patron ngala mais yo bete suma to la 500 sala ngwe ada patron te donc on va parler na ba patron ba tshandi ba ambassadeur so na sa spectacle no bengi na mbango pour na biso mi le janga te bien oui mais à part ye kaye na Congo mbimba là est bien mère et puis kaye bien à part ye kaye ah non ye ga mduye kaye
mobiso ateka ça toza sûr nzambe réfléchis bien nzambe likolo azate na brazo tamona combien de groupes deux groupes kaka et puis nalongwa na groupe kikilité groupe ya liboso nde ekabwana pene epanzama ya oyo nayebisi bino président kikeje epanzamaki nde natiki mpe mambo wana nakomi na ndako naosala batiktok nanga instagram youtube naforce kaka apres ti baobenga ngai na groupe cinéma de best oyo tobanda orepete na mazala artiste akenda makolo mpona aoyo ake makolo mpona awa na mazala nalongwa lise nake mazala le retour na makolo mpona mosala yango moni ya bien mpe ekota mpe na kutu epuis nakana histoire moko boye esalinga mpe bien c'est pour la première fois naloba ngo meme na télé mponga najwaka bpc nadi bpc année 2023-22 mpo nadi bpc nakenda nini babenga ngo nini yaki na 3 jours ya kosala compo ya bpc mais narata journée moko narate lokola 2 matières ya journée moko kokende likolo ya répétition na mazala nasokoli nalati teni mama ayebi ke nake composition ya bpc na compo nzoka nake répétition sacrifice abongo ndimi mwasi alongolo mpe na groupe toujours normal tozongi na biso te pardon eza kaka toleki kaka wana ebela sacrifice wana mwasi alongoli so na groupe artiste boza faible boza faible makasi muta nzoto mwasi alongolisi yo carrière na yo ndenge ozomemela ngo bando bandana ndenge okomi boye omona onde ça va namona eke bien travail eke bien daso bandeko mosusu côté nyonso côté mbongo na côté kisi tout ça va mama côté kisi ate papa nanga ndimi nga asa théâtre mama nanga parce que ala baartiste misusu tomona bango ntina bayaka desi baleka balobaka ke nga babanda opimba nga mpena nakendeke théâtre ke bila lekole me nga siko nana papa atya maboko nana mama atya maboko tobenga mo banzambe asi banzambe asi bati maboko mpona mosala bonani ya kokanga mais yo mo mpe na part na yo mwa bagri lisolo oyo ebetamaka mingi elangama koso otala ngai bobwakanaka bamaladi moto akoki okeyaka na spectacle bobwake motopo diare ezwi ye ti spectacle kosila po mpe atiki kosala diare balobi vraiment couche à jeter artiste et comédien lobi télé eza ngonga sans oublier que toza na grand événement ezosalama awa le 28 septembre baartiste tout baza vraiment invité bokomela biso na whatsapp na biso tokoesili yo okoleka koprodise mpena malamu ekoleka bien makasi mpona événement mwa liloba bon mpona événement mais eza eloko nani bosala yango bien babord na bino baorganize yango mpena bien donc nayebi bato baoya baoza mpena desite epuis na aide na nga naozwa mpe batike na aide na nga yo moto nayebi olanda artiste na comédien couche à jeter komanga da na whatsapp numéro mpe eza nango 06 501 2035 komanga da na whatsapp mpona makambo batike mais baplace vip eza batike mpena ya ba 5 000 10 non te eza mpena te motu to ava na ndenge moko mais wana basomba yango ebele mponga bana baprete ezala prete aya afanda ka place moko na batutu soki kofarote yo artiste na ye eza problème te soki akosala amenisa ata batutu mais biso nyonso tokofanda wana mpo tokolanda événement kitoko na elei badédicace na yo badédicace na ngai maison ismael ve na nga bubu lionela kaju de color epuis mama na nga ester motabanja na papa na nga waza na potopoto moninga dani mpo lelo so arabwe ya grâce makila ne ya kini moninga dani po atala balider ya bosoto baza balider ya bosoto baza donc papa na ngai moninga dani na potopoto po père a musulman père musulman donc oza musulman te nga musulman te père moto ya musulman olandi papa te te nga alandi nani père te maninga père aninga nakota me nakota yo na ya tigresse puis nga Jessica mpele Jessica ya yo yango wana ne sont pas au courant ils sont au courant de rien ma paye esi nango esi mabanga esi nango oza suiba okango te na nzela
Ok, bah, vous s'abonner à Makia TV. Vous allez avoir branché pour nous événement. Bientôt, vous lancer ma production. Il y a des théâtre, il y a des gags. Pour Makia TV, ils servi à. Donc, les artistes, bon gâté pour moi. Pourquoi tu as une émission? À bientôt, lancement. Vous allez après événement. Tu vas reçu la production. Quand tu étais bien, vous demandez à Bablo, moi, pona boy ça ponga to la émission na yabe so ba bina ngena pona boy na sala mais na mo yo ngo ka te émission na pona mutu te bino bo ba pona 5 artistes pona donc ça qui n'a pas ça polémique hein. OK tu as toujours moi je ne pas ça 5 minutes rapidement artistes ont besoin donc pona 5 artistes na Congo ah na Congo Brazzaville 5 artistes et comédiens oyo yebi ba sala musala bien koleka baninga 5 kaka mais on a pour ngamona cha mopanzi ngana ko to tanga ba komona bango tozui leader Obama est sauvé de Brazza on bloque que maman on bloque réfléchir ko réfléchir tozui des pasteurs Daniel Smith pas va se nakachi ba tout artiste non mère langai maman Lopeso la mère angwana tozui oui, bah, président. Bangotu. Autant qu'il y a deux leaders, non? C'est que trois leaders. Est-ce que mi balé, Bah, leader. Elle, leader, c'est l'artiste. Yo tanga kaka. 5 exemples. 5 exemples. C'est pas toi 10. 10. C'est à la David Nambam. Ezemo. Yayo angwana. Dalikasu. Bon. Tozui benanga bougie à motani bougie à motani tozui nani 6 non tozui Nous aussi 10 mais comment réfléchir tozui 5 groupes à Makasi na Congo Brazzaville. 5 groupes à Makasi tanga ba kombo nango 5 groupes. 5 groupes. Groupe Nouvelle Vision. Le leader Obama. OK. Mais le groupe on ko kishenga kamo kwa. Nzambe. Groupe à Makasi na Congo ka moko. Nga mo ka po mo de sala ba événement to monaka. Ah ba ke mboka evu. Tanga 5 groupes les na télé. 5 groupes les na. Maman. Bazate balekate. Le banga 5 groupes les na téléphone, 5 groupes les na téléphone na kotanga 5 groupes les télé. Tomo kata na bisoka. 5 groupes na Brazza baleka na télé. Oza sûr. Ah maman. La télé là. Ba LT 5 groupes pena ba président na baza pena makila Congo wa bavana na Congo. Ba LT opena 5 groupes. Même ngana kotangelo bango. Yo kotanga ndesko ngana mona na ngati 5 groupes. Pena na Congo bena mona te. Ngamona te. Bazate. Pour groupe de kasi de groupe. Groupe ngamona baloleka ya père le roi de best. Voilà groupe biso tozo leka pena na télé. Toko tia pena ngo groupe cinéma de best ya père. Best to be awa. Yango wana el Brazza motele ka kuna sko ya awa ne na mona te. Donc Congo les gars attendez mi balé. Na YouTube biloko eza. Na YouTube ba biloko eza. Ba fan artiste alobe bazate oyo balika. Mais basa les fois ba ko moleka ba ko mopona bango ba pesa charge ba pesa charge na plateau pour to baleka te mo tanga ba na machama ba gaz atala moko. Moi s'abonner na Makia TV balobi couche jeté yeyo. Bateau baza na besoin kolanda yo na ba réseaux sociaux na ba pesa moi ba référence non rapidement. Bon, à jeter dans Instagram, comme couche à jeter, TikTok couche à jeter, YouTube couche à jeter officiel, Facebook couche à jeter. Au monde en Ghana. Bon les gars na télé bon pesa est trop charge. Alembi kotanga ta mi balé. Ka mi balé alembi. Et bon quand même on a peine polémique te na mona te. Et puis bon on va ebi ke ba mona te mais osko atala ngal ba petit fola ko kanga bimsanga ko na le kaka. Oyo le kaka ko ngi na tala. Va négocier hein. Oui, c'est un le mais l'autre. Babi télézangonga to sukiawa. Vous s'abonner, vous partager, vous benga, vous commenter, surtout commenter, à fond le commentaire, pour vous commenter, vous faire ça critique nabino, critique musuto ndima ngote parce que vous sala on a monté à ma vie. O critiquer parce que lingi batouté. Voilà ce que tu boyaka.
ozela mingi mingi ase moliswa mboka mingi esprit David na la star yo ezalaka nini yango bavideo na yo epanzani par-ci par-là boliboye basecret Makia TV mama na ngai mes frères sœurs kabo nde otaunja TV we nayebisi bino makambo za obeba na Congo Brazzaville. Ils ne sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Siko nga kusha jete na chabino courant. Nayebisi bino bo s'abonner na chaîne ezaka moko. Chaîne kangi Kinshasa, chaîne kangi Congo Brazzaville. Kabo nde otaunja TV we. Yo ozotala ngo tuna so chaîne ngo za nini? Yo moto otala ngo ningo s'abonner, ningo commenter. Ongo ba so chaîne ngo komo nini? Bo s'abonner na chaîne ka moko. Makia TV, kabo ndio utaunja TV wa Makia TV ogoja makambo minene ongoye baba histoire ya ba artiste comédien na biso ongoye baba derby ya ba artiste na biso kota na Makia TV ogoza jamais déçu en français aussi vous serez jamais déçu avec son altesse Maman Lobeso kabo ndio utaunja TV wa babi awa ozala jamais déçu tala kin Brazzaville awa okina miki chaîne yaka moko Makia TV vous s'abonner, vous partager, vous commentaire, vous j'aime na bino wana yango ndesa na biso tozaka yo muto na problème mozole kila yo mo ebika makambo ndeza par rapport à makambo o boina moi li solo no mo bolubaka OK no beta ngo batba mona ba peso ba conseil OK no musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozowela ani babukanga lokolo nini yo mama na yaki mutali boso tikanga émission ka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lokwa nga eze moliswa mboka yo pe yaka na osila